que nakotuna kana bandeko minganga tant bo prêtaka serment d'Hippocrate na bino est-ce que bozoye ba malobo bolobaka po bokoma bisika na bozali to souhaiter te ke batu bakufa kasi ezate oyo makambo papa Molière alobaki a lancé défi bolakisa biso na ba moment oyo ndenge banzele kanga mitomi kanisa nini tokoki ko sala po bana bakende classe malamu lotilike za la malamu maye za la malamu mais est-ce que eza moment oyo boko banda ko toufer les autres batu pona maladie moko ezate non eza vraiment passé na ba pasteur disons ndenge balobaka lelo naza komona nde pasi na nzala nde ekoti na banda kuna bango lokola l'état pekisi makambo ya ba église oyo makambo tuna moni nde nzala est-ce que ndenge bokangi tour bozwi ba prévention nyonso ya ko sécuriser prison ya Makala quand kokolo na prison ya Makala na intervention mutu ke ko sala 5 minutes te kolongwa quand kokolo ti prison ya Selembao na pas parce que basaka avenir moko avenir du 24 wana na intervention 5 minutes ezebeli kasi bandeko wana babuka prison wana plus 2 heures ou 3 heures du temps po batu babima wana tout le monde a intervention te yebiti yango nazolo bakaka est-ce que eza sous théâtre de chez nous te. Vous êtes à l'Amérique, vous êtes à l'Océanie, vous êtes à l'Europe et pourquoi pas ici en Afrique, vous êtes vraiment nombreux de nous suivre en direct du plateau des canaux des sages de notre boss, notre DG, Ange Noir Évêque. Merci à tous les fidèles, merci à tous les abonnés de cette belle chaîne Canal des Sages, une chaîne qui fait toujours un bon travail. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission, une émission produite par les DG Ange Noir ou avec l'émission Canalise. C'est une émission où nous allons faire que des analyses, une émission que on va toujours faire des analyses. Il y aura des analyses sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan, c'est pas moi, culture. Donc, on fera toujours des analyses dans cette émission. Pas d'autre chose que des analyses. Raison pour laquelle, pour cette l'émission 0, cette première émission, nous recevons le DG de Canal des Sages, lui qui est le producteur de cette émission, à qui je dirais bonjour. Ouais, bonjour Dimitri Bongania, donc merci. Bonne santé. Ouais, santé qui m'ezali, Nzambaza Robatela. Donc je profite déjà pour souhaiter la communauté islamique Mubimba et monde entier bon début à Ramadan parce que l'autre on a premier jour na biso ya Ramadan donc Nzambe abattre la biso apesa biso makoki malgré confinement to bandanango lokola ebandeli peto kokoma na suka. Merci. Ok, merci. Nene Ebsebino au début, eza émission oyo to bandolo bela kaka ba analyse. On ça toujours analyse na ba plan surtout comme c'est un premier numéro comme to ba émission 0, il y a Canalise, une émission produite par notre DG Ange Noir avec l'autre le baptisé PBL, to mais après aussi ma 2 ou 3 sujets pour ne pas l'émission binote parce qu'il y aura des séries, des analyses. Là, je vous demande déjà de vous abonner massivement à la chaîne Nabiso Canal des Sages, Néota Nabiso Loué. Quelque part, abonnez-vous. Ce que vous cliquez kawana et n'oubliez pas à pointer aussi le son de cloche Nabiso pour à chaque fois que nous retrouve émission Nabiso Canalise. Vous aurez une notification ou aussi une émission Koti Pobolanda parce que ça va vraiment à l'aise. Sur ce, nous allons parler sur l'état d'urgence qui a été décrété par le président de la République, notre président Félix Tshilombo, a décrété qu'il déjà état d'urgence dans le cannabis. Il y a cela presque un mois ou déjà un mois déjà dans le Bongo. Amérique pour le bango et puis après ça qui va mesures préventives pour notre battre la contre Covid-19. Tu me rappelles qu'on discutait na Ange Noir avec tu me rappelles qu'on le babé vie il y a ba quinoa vie quinoise comment les quinoa vit comment les quinoa vivent dans cette période de pandémie. Est-ce que bazo respecter ba normes et wana ba pour respecter ba mesures préventives au mokonza lobaki na lobaki nango. Est-ce que c'est vrai quand il y a une marque Covid-19 et existait en Congo, on va en parler parce que Bakamouisa vraiment belé. Après on a aujourd'hui Neboyebi, je crois que si vous avez déjà la page Nabiso et la chaîne Nabiso et Canal des Sages, l'arrestation de Mwandansemi.
to me rappelle ko lobela songo et puis ceux qui peut te reçu qui ça na si j'ai moi ko to bomiongo borible on tout au long na nini yango restez branchés, connectez-vous pour to yebela makamu tout on lobela ça na kati ya canalise une émission une nouvelle émission quoi. Donc bon message nango yango wana avec pour ne pas monopoliser la parole, est-ce que pour ne pas aller aussi vite en besoin, est-ce que tu penses que Covid-19 ou le coronavirus existe dans le Congo? Ouais, pour moi, ce que je peux dire pour Nako, bon, tout cela, parce que c'est une émission bilingue et tout, mais un peu faire comprendre tout le monde. Pour moi, ce que je peux dire, que Bakunzi Yambo Kanabiso, Bazako jouer na kati ya Jimoko to benga ping-pong. Donc ping-pong, cela veut dire parce que bazo bango moko nan bango moko oyo baza ba autorité bango moko baza autorité ko benga ba boti ba parents ou baza ko kingela biso to baza ko batela biso baza ko yeba te nini oyo esengeli ko sala pona ko meka un peu ko zala clair na peuple na yo. Aujourd'hui na ko peut exemple moko il y a des pays locaux là Angola, ba Brazzaville, ba Gabon baza ko déclarer ba lobby clairement que maladie wana mbuka na bango a exaté mais sauf que baza ko batela population na bango bakangi ba frontière na bango ba tisika ka to ya comment il y a hygiène également makasi pour éviter que maladie wana ekota. Oui, maladie wana à l'étranger ezali à l'étranger comme on voit aux États-Unis, en France, Espagne, Belgique, Italie et ça coexisté. Mais pour moi ce que je peux dire que nakati ya Kinshasa nakati ya Congo ça coexisté. Et ça coexisté pourquoi? Parce que bakonzi na biso mpe ba meka kozana na mutema malamu. Baza na mutema malamu yo yebisa population que maladie wana ezate. Bozwa ki ba mesure oui, bozwa ba mesure sécuritaire pour que bokangi ba frontière, batu ba sokola maboko, batu pona ko éviter cette pandémie. Mais maladie wana a ezate. Parce que Dimitri laisse-moi peut-être na tout nos questions tout na bande ko nyoso ba Hollanda biso awa na itandoike. Il y a beaucoup de sollicitations. Est-ce que mutu oyo so yebi, mutu oyo moni, oyo aza proche na yo, voisine na yo, voisin na yo, qui a eu déjà maladie wana. Est-ce que si moni azati? De preuve que na habité so ki réalisation et ko na makasi un peu comme meka ko lakisa biso bilili ya bandeko oyo. Ba meka ki ko kanga bango, ko mettre bango en quarantaine na hôpital ya cinquantenaire awa. Ndenge nini bandeko baza ko déclarer ba ko lobake toza maladie te. Mais l'État kangi biso ateli biso bakumba ateli biso bakadena poto bimate non bozala mitema mawa bozala vraiment la mitema mawa. Oui, nous sommes ici à cinquantenaire. Ça c'est madame, c'est la conseillère des ministres. Nous avons le DIRCAB. Nous avons les gens le DIRCABA, voilà. Nous avons aussi les gens de cinquantenaire, ils sont ici. Nous sommes tous les gens qu'on nous a pris comme les gens de coronavirus. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas, je le dis. Je le dis, je me porte bien. Là, je suis en train de m'exprimer. Personne ne peut pas me dire le contraire que non, j'étais malade, tout ça, non. Ça fait plus de 2 semaines que je suis confiné ici. Regardez, je vous ai bien montré. Toutes les fenêtres sont vissées. Toutes les fenêtres sont vissées. Il n'y a pas de médecins qui viennent nous consulter. Tout ça. Moi, je dois désinformer. Si on vous informe des choses, ce sont des faussetés. Moi, je vous le dis. Dans cet environnement. Je vous le dis tout ça. Moi, aujourd'hui, je vais sortir, je vais aller me confiner moi-même. Je vais me soigner moi-même, c'est tout. Moi, mais je vais sortir aujourd'hui. Comme il n'y a pas de résultats, je vais sortir aujourd'hui. Je n'en ai pas. Maman, moi j'ai assez. J'ai n'en ai pas somba Kezali. Non. Na somba ke bakisi n'anga moko. J'ai dépensé mes propres frais. Non, je vous filme tous. Comme vous me filmez, moi aussi je vous filme. Je vais mettre sur les réseaux sociaux. Oui. Comme ça, vous pouvez faire des informations, vous pouvez savoir. Et puis, Nanazo Singakana Bakunzina Biso a commencé par le président de la République. Oyo Yazako chapeauté na makambunion social, il y a état d'urgence. Zala na courage. Zala pena na courage ya olobake maladi wana na mboka oyo ezate. To zwandeka ka ba mesure pour maladi wana ekomela biso te. Donc ekomela biso te parce que il y a des médecins batuazo sala makambu to mona pour moi na mona ngolo la théâtre. Nazo mona ngolo la théâtre on est dans un pays démocrate. On comprend biso tonto lo ba boyesate ke tangu to lo ba kabo après boya ko lakisa biso ba mandoki na simato non. Eh bon.
nzela tu es vraiment libre rebimisa makanisi na yo yango pena nazolingana bimisa pona lancer vraiment message bozana courage ya koyebisa petit peuple oyo eza ko souffrir chaque jour et pesi lelo soki to kufa belé na Congo to kufa na malade ya coronavirus te to kufa mena to komi batu bakomi bela ba tension batu bakomi na bobangi belé bozo bangisa batu na eloko oyo ezate na kati ya mboka. Donc il va continuer biso vraiment na ba médecin botanga ba classe belé comment ngana comment au monde ke bato batanga ba classe ba docteur ba licencié ba nini bozo kota comme kota siko plus na buzo ba koleka même na bato batanga ba classe obino botanga telelo vraiment eza passé ba continuer biso ba médecin bozo courage ya koyebisa na population que maladie wana eza arrêté tozo kaka mesure pour que maladie yango nde ekomate. Voilà, toujours remercier pour que malade aurait commenté wana selon évêque pour tout baïto ça analyse. Ngala tout la mituna nanga hier en exemple pour répondre depuis deux tour mais au kanisa parce que étant donné mukia wa bayebi petit na mikila poto papa Molière. À chaque fois na TV naé na chaîne naé azolo ba sengi na bato. Moto bo mola na ke azala malade la coronavirus boye la ngai na pesa mbongo. Atina ki bato bon dépend le ba on a TV mutu morote ba yeli ba kawana abingai na ndimi so bozala mutu na obela coronavirus bo yeli ngai na pesi bino mbongo mais jusque là mutu morote ba memeli papa Molière. Est-ce que wana peso ko renforcer idée na yo kolobaki ya solo coronavirus eza na tamukili eza na kati ya Kinshasa te to na kati ko na biso Congo te bongo soki olobi eza bongo bo ba karo ba zo pesa biso à chaque fois autant de cas le na tagi na information de combien na 359 cas déjà et puis na yoka ki 13 infirmières et à kilinga lemba bazui bongo baza contaminé na maladie wana po ba onde mu bazo soigner bato baza ba na maladie wana le quoi bazo soigner bango ba mesure za malamu te na zoki source mo batindi la ngang ba bizinga ke 13 infirmières baza déjà contaminé nyo surtout ba information zo mona o baza ko publier bazo ba pona yo nyo seza lokuta. Il faut bandeko un peu ba mega pe kolanda ngai sur page Facebook nanga ba mona mingi na ba commentaire soki nazo loba trop makambu ya o Italie ya mboka na biso na lobaka mingi théâtre de chez nous. Ce sont des théâtres où bandeko ba osela biso na bandeko nyonso soi-disant ba infirmier. Est-ce que na ko tuna kana bandeko minganga tant que vous prêtez un serment d'Hippocrate nabino, est-ce que vous avez malobo bolobaka po boko mabisika na bozali bo meke un peu komi kanisa ba mbongo ba para ba futela bino no bokenda ba classe pona kokosa batute ezande pona ko bikisa bomo ya bato soki na ko lukana rejoindre papa Léon de Malimba awa papa Molière comme de Tomesana ko bengai awa lelo papa Molière akoma ki sujet ya litio akoma ki sujet ya kofinga na ba bandeko ba politicien nyonso bandeko ba politicien bandeko oyo baza complice ya makambo oyo akoloba maladi oyo batu nyonso bakoleka bakofinga papa wana azaboye azamayele te azaboye parce que pona nini aza koloba bosolo na likambo oyo pona kosunga peuple ye alansaki ya défi soki défi wana bino bomona kiango keza bongo te tamie boleka na baetando bolakisa na batu parce que to komona libanda ya mboka batu nyonso ba otala biso ba omona ke lelo autant de maladies na kati Espagne tozomona batu ndenge bakokufa tokomona batu ndenge oui nzambe alingaka Congo nzambe abatelaka Congo kasi nakotala na bososoli biso nyonso misu na biso mona boni bandeko bakokufa na kati ya ba États-Unis komona bango bazana ba hôpitaux ya malonga bazana ba médecin ya malonga kasi maladie anesa bokono moko ya jeté oyo ezopesa mutu même pas temps ya ko bika tango molai na sena moi oyo siko bango bazana makoki wana bazana ba appareil wana bako sala na bandenge nyonso kasi eza ko boma bango mikolo na mikolo bongo biso awa salité zananu partout na ville ya Kinshasa ti liboso ya mokonzi ya ndako ya mokonza mboko koleko komona salité za bisika nyonso ti liboso ya hôtel de ville o esika nini mokonzi ya ville ya Kinshasa zali salité ezali opesika mukongo na zo na jardin botanique yana solo eko bima ya mabe ya makasi batu ba kufa te pona maladie oyo to souhaiter te ke batu ba kufa kasi ezate oyo makambo papa Molière alobaki a lancé défi na bolakisa biso
boya na ba certificat ya kolakisa ke mutu oyo akufi na bokono oyo boto ebite soki bo salisa ngo pe ya lokuta kasi boyi bomeke mpe kolakisa biso nini oyo esengeli poke toyeba ke maladie yango yo ba symptôme nango eza nini papa totika makambo ko faire souffrir peuple oyo esi ya mesana ko nyokwama depuis les années alebouye lisu nelo ko mombo bandi ko fina lisu bandi ko étouffé to za na motema malamu papa Molière alansaki ya ye défi soki ezali clair boya nango na bitando mike bolakisa biso to mona ndenge nini ezosalama mpona koloba na ba minganga oyo lobike bazana ngalima baza infecté awe koma nango likambo kanyaka ata yo ndo vandi boy soki pe bayeli okanyaka papa ndimo za na maladi wana bakangwa esika moko boy okondima pona nini po nzala pasi eza makasi na moment oyo pona nga ba piste ba solution za yike ndenge bakangi ba frontière to meka mpe ko vanda to meka siko ko kanisa na bakonzi na biso nini oyo tokoki ko sala pona Kongo ya lobi na ba moment oyo ndenge banzele kangami to mi kanisa nini tokoki ko sala po bana bakende classe malamu lotilike za la malamu maye za la malamu mais est-ce que eza moment oyo boko banda ko tout fait les autres batu pona maladie moko ezate non eza vraiment passé eza vraiment passé na makambo lobi ka makanyaka oyo lisolo mo gebeta maki entre biso bandeko mo bakufila ki mama na bango bako tika ebembe na morgue soit disant bazo ko lo barandenge ko proposer bango bondi makaka ki mama na bino akufa na coronavirus comme ça biso zo charge à matanga na bino et puis to peut sa bino $3,500 bandi makaka ki mama akufa na coronavirus. Est-ce que est-il vraiment vrai bakontamboka baza informé na kata makambo parce que mugutoloko la président de la République a temi liboso ya caméra a lobby a pesi mais ba congolais ba yoki ke malade ezali. Est-ce que yé azoye ba makambo zo le kapenete sur le terrain to pendenge nini siko na ndenge yozolo babongo odotina bandeko ba s'exposer baza na ba mesures préventives te ba osenga na biso mikolo to lata ba ne ba cache ne plutôt to lata ba masque to sokola maboko yosko osenga na ba sala ba makambo ngote to pendenge nini parce que ozo konta pena ambuyema na kata est-ce que eza vraiment boule o bango mo balingi po bazwa mbongo kaka parci par là to pendenge nini likambo o uti koloba o ya likambo ko pesa batukanyaka opuba ndima ke maladi wana mikolope leki poso pe leki ezape kamo ko koyaki na yolo na commune ya Kalamu. Il y a des familles pe oyo babungisaki ya bango moko ya famille ya proposition wana pe yaki na yebi ke lobi boko ya rotuna biso ba preuve za wapi oui to ko sola kana batu étant que ba enquêteur pe na ko continuer mena ko sala ka ba enquête nanga par rapport ya maladie oyo na koloba nini soki ke ndenge lobi ke naza ko exposer bandeko naza ko exposer bandeko te soki olanda kinga na ebandeli bien na lobi nini na lobi ba mesure oyo bazui eza malamu ya kokanga ba frontière to sokola maboko oui eza malamu pona koluka to se protéger bokono wana ekomela biso te kasi ya koloba ke bokono wana ezali yango ndinga na koloba ke bokono wana awa na kati na biso awa ezate bandeko basosola penda boswa kaka nde ba précaution bomi batela po ke bokono wana ekota te ezwa biso te mais ke ya koloba bokono wana ezate. Les choses plus graves oyo ngai su na moni na ebite bandeko tangu bako talaka biso omoni cash ne oyo bandeko minganga bazwaka na ba salle d'op bazwaka batia kango na zolo pona ko se protéger ezali na ba lolenge oyo basala yango na lolenge oke et permettre te mon pépé oyo ko uta libanda ekota te mon pépé oyo yo ko bimisa ebima libanda te kasi lelo na ko mona gouvernement na biso etindi batu batonga ya ba maputa basa na ebite maputa ebimisa ka déjà mon pépé maputa ekotisaka mon pépé tangu mutu atie cash ne wana soki ali puta ezokotisa mon pépé peso bimisa mon pépé donc eza ko batele ne eloko moko te donc eza ko batele na ebite bandeko o ba olandanga ba minganga bameke mpe ko sosolisanga maena ko luba o soki eza ya lukuta omoni eloko wana nde basala ngo cash ne wana esalama na ba norme de preuve kake lata cash ne wana fula mupepe même pelisa moto fula mupepe omona ekobimate ekoboma moto wana ti
mais kasi oyo ya liputa to ya kitendi to kolata oyo eza kokotisa mopepe eza kobimisa botika ko faire souffrir peuple botika ko faire souffrir peuple ya kopesa ye lisusu pasi ke azwa liputa moko nakomona bato bamotambola na nzela lokola ba ninja papa boni bozala na mitema malamu bozala na mitema mawa ya peuple oyo bapesa bino pouvoir ya peuple oyo evota bino bisika oyo boza wana mais kaka peuple yango nde boza koluka lisusu bosouffrir bango pourquoi toyambaki basali ya nzambe parfois na bachaîne mosusu bachaîne oyo eza partenaire ya Canal des Sages toyambaki basali ya nzambe bamaki mpe koloba mpe ke bazwi bavision ke malade fale ya bamonaki et puis babimisi bakisi nango babimisi exercice esengi mutu asala to makambo nde esengi bapriere muni mutu akosala mpo malalo ekende est ce que na basali ya nzambe bazokosa ntango bazobake nazwi révélation ya nzambe ayebisi nga mpo ke mokolo nano maladi oyo bokono elongo na kati ya mboka esengi tokota priere esengi tosala gene na bapaster nyonso tu wana na oyo babimisi bakisi nyonso ezaka moko lokuta basala bagene wana lolenge na bandako na bango bakosala eza nde na bapaster disons ndenge balobaka lelo naza komona nde pasi na nzala nde ekoti na bandako na bango lokola leta apekisi makambo ya baeglise oyo makambo tu namoni nde nzala. Serviteur de Dieu Bomi Kitisa, vous avez failli vous échouez na mission na bino botika osala biso ba cinéma ya kopakola ba fufu kosala ka bani vous devrez le faire depuis le mois de décembre, c'est-à-dire nzambe fala la kisabino diana décembre makambo eyelelo. Donc vous avez tous échoué. Je ne dis pas Jésus parce que Jésus n'a jamais échoué. Parce qu'au début de cette année, bino so zeka langage moko. Année 2020, année 2020, année à miracle, année à prospérité, année à élévation. Oyo zona mukana toko zwa, oyo bala katoko bala, oyo bota katoko bota, oyo sala kabotoko sala. Dieu ne vous a pas montré, et la Bible dit, Dieu ne fait jamais quelque chose de grave au Ningasali sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Il ne vous a pas révélé, hein? Donc, soyez humble, Bomi Kitisa. Parce que Kalawana, lelo nalandaki nalandaki ndeko moko soi-disant ndenge bambenga ba pasteur ba prophète na chaîne ya Elenga Congo et pas ya ndeko na biso Tresim Belenga na pesi mbote bisika olanda biso na mwasi na Glody Diasuka nalandaki ye nazwi pe na temps ya kolanda ya kolobake na mikolo mikie etikali maladi oyo eza kosila ndenge nzamba lakisi ye navandaki penda pe na mituni kala wana nzamba lakisa ke ote nzamba lakisi yo tangu to komona ke ba médecin ba minganga solo solo bakomi koluka ba précaution pona ke koluka kosisa pandémie oyo nde bino bokomi ko bimasiko ke nzamba lakisi bino na mwa boye kosila na mwa boye kosila batika kokosa na bango na ba politicien botika ko souffrir bato nzamba tina mokili oyo botika ko souffrir biso botika ko souffrir peuple azana posa azala bien azana posa azala na enseignement ya bien azana posa alanda makambo ya bien botika konyokola biso botika vraiment konyokola biso donc batika konyokola biso donc eza makambo lokuta onyoso bazo sala o eza makambo lokuta. Voilà, parlons sur la vie actuelle des Kinois ndenge ba Kinois bazo vivre pendant temps oyo ba okilimsala te mbongo eza passé auto ebi ke Kinois vivre du jour au jour du jour au quotidien. Ce qui a béni n'a vu. Bachaya ba oteka soute kopilali. Nazaya ba ndongosu ba sala repas ba chinois ba to ba sa o ba teka na ba boutique na bango tout ça baza ko lela piaka ni ne koti tout ça mais ba mboka mzuto zo mona que ba ici bobi mali bana te gouvernement ozo pepe na bango à charge chaque jour ba oteka na bango lo rolia ba kitisi bango ba prix à biloko ba d'arrêt alimentaire comme un peu facile par la banque pour baler la pénalité mais pas la vision c'est le contraire. Est-ce que ni ne rôle ba ni ne rôle lancer message na ba contrôle ba autant la biso par rapport à vie actuelle la bakino oh nango mesala koloba vana banda toujours koloba likambo na osinga kaka botika ya konyokola peuple parce que peuple wana nde pesa bino makoki ya kovanda na bibonga o bozali wana botika konyokola bango tuko mona lelo ndenge ni peuple o souffrir bovandisi mutu na ndaku mutu azo salate lobi na lekaki na commune ya Kinshasa lobi na leki na commune ya Kinshasa pona kotala na on lekesika moko jeune fille moko ba telemisie na biwa la police bakangiye apesa 5000 francs pour alati masquette bosiko yebisanga mutu ovandisi na ndaku 1 mois abimakate asalaka musala moko te bon batekela casque on a 1000 francs azuna no mbongo ngo wapi osombango et puis bozwi lisusu botie li mibeko moko likolo soki mutalata ngote 5000 francs nako ebisaka na bandeko na ba policier oyo bino boko tala kabiso bozana ba famille bozana bana bozana basi
ngai banda makambo wana bandi masque wana nakolata yango te maintenant ozelaka pe ndeko policier moko atelemisa nga na nzela wana pe na tomse ko sake babike ndeko a violer loi ya kokanga policier na nzoto ya kobunda na ebitumba po eza makambo ya soni bozanga mawa eza kindoki kimutema mabe peuple aza ko souffrir du jour au jour lelo tozo mona ole na moment oyo toza confiné tout le monde a question mususu attaque te ba facilité transport ekiti to carburant ekiti eza ndeko mata eza ko mata po mutu aso mbongo wapi ya kufuta ngo to mutu aso mbongo wapi ya kosomba loko akulia lelo to saka kosomba scope ya madesu na 1000 francs lelo ekomi na 2000 2200 2300 siko toko kende wapi oyo lelo boko lobakete bosunga peuple na boza kosunga bisote botika peuple azala libre na changu tuzaki formation faito kenito megape ko vérifier comme tous en journaliste d'enquête policier moko abomaki mutu moko abomi kino moko mwana moko ya chango likolo kozanga masque bala tous les masques za masque eta comme Hollande pas bimisi mundu pas beti likolo kozanga masque et puis elo musuba lobi na bato babela azim est-ce que faut-il nécessairement battre masque là pour bon ba la première respiration est-ce que mi be comme bon auto baloba ke bongo ba policier na biso ne ba osela ngo bazo ko approcher be mundu te ezaka ba mono te ba kangio pesa 5000 pour la masque tu na ebité ozaki formé ne ba bomaki policier abomaki nini pe policier ngo ozo luka tu na mutu masque yemo aza na masque te ozongo na confusion za la place wana ngonga na koloba kaka seke maladi wana nde eyeli kaka batu lokola maladi wana ebanga katini pona komona kana mituka pe ba policier ko komona ba finani 20 30 na jeep wana moko misusu bavandi misusu batelemi bazana ba gante bazana ba protège wana te bazana ba cache nete donc seke maladi wana ezobanga bango lokola bango bazana minduki bazana tenité la police na biso ezana na manque ya éducation la police na biso ezana na manque ya éducation bako lokota tout le monde ebele to komona na kata la police wana ezaki ebele oto mona ki na nzira lobi bazaki bakulu na babandi ba miyibi ebele bomeka nano pena kozwa éducation wana bomeka kozwa éducation ya la police éducation ya armée bozwa ngo nano en charge parce que policier pour na policier na biso asoki ba ye ko funda ye kende ko kanga Dimitri bon pour na ye na molo ko ande ake guerre ayeli ol munduki donc oh non awa na mboka na biso ndenge convocation ezalaka to yebi yango te ezalaka oye ko kanga civil un simple citoyen Dimitri azana nyongo na ngai na ye ko accuser na la police mais boko yela nga 4 minduki 5 minduki ya likambu nini éducation dans la police nano izati ko banda na ba konziti ko kitana suka bomeka mpe ko dike la police kozwa munduki oye na ngopo mutu alati masque te ndenge uti ko lobawa yo moko nano za na ngote siko okolakisa ngai nini to kote yanga nini yango ona ko lobaka kaka na ko beta c'était balobaki kete changement kota changement mokonzi asikaye est-ce que mokonzi asikaye aye lisusu nde ko finali susu ko étouffer lisusu peuple ngo ya chake wana akufa lisusu malamu to aye ko sauver en tout cas bozwa ba éducation ya ba policier bozwa éducation ya armée na biso bozwa éducation ya makambu nyonso pona ko luka mbongwana ya Congo ya lobi. Voilà to luka éducation ya la police parce que ceux qui ici la police est bien formée peut-être comme monsieur et de l'avant. Parlons sur l'éducation de la police. Tomoni vidéo mo esalemi o bakanga kibongo ndo na biso be mwana mboka ni mwana ntembe. Moko ya ba colonel na ebite grade na zana ngo be azana mo ba pété na ni aosa la vidéo aosa la tobera selfie. Azosa la selfie yena na na kati wana est-ce que wana pesa parmi ba blog ozo ko virer tout qui ma éducation ya la police ezaka kande na lobi que ça manque ya éducation manque ya éducation aux gens dans la police parce que aujourd'hui mundela memeli biso chombo amemeli biso téléphone Android ye selfie zali mais peut-être to ko yeba utilisation na ngote un colonel ya la police okangi mutu oui okangi mutu mais na qui de droit mais na kati armée tout le monde a peu presse armée zali presse nationale ya police congolais pe zali et sengeli nde na presse wana asoki ya ko filmer
moto bakangi ne mwana nsemi ti bakomema ye na esika oyo wana ezali misala ya koki kosala mais kasi na komona colonel na teni ya police nationale congolais kosala selfie na ebite po omi bimisaka yonde Rambo kangi mutu mokile mona yo eza soni yango na olobaka kiza pasi pona éducation et nyonso wana eza ko baser kaka na éducation donc yango bakonzi na biso vraiment ba mekempe ko beta CT bo beta ka CTT ya kanyaka ke kanga mutu wa pesa oui bon siko yango pe na ozonga ka mwa muke soko kangi mutu alataki masque ta peso 5000 akei bon alati sous masque te tango okuta nini siko est-ce que oteye nini après oteye nini éducation wana un peu comme kakola qui sa na population nini esengeli ko sala policier esengeli ko sala ndenge nini na population policier esengeli ko sala ndenge nini lelo bandeko ebele oyo nga moko nanu maya liboso na lobaka soki na otambola na butu na sepelato msuna kuta na bakuluna ke na ba policier kuluna soki na kuta na peut-être na oki ko sukola na ye ndenge nini soki pe to yebani ata mwa mbongo ya amela ata mwa gege amela mwa nini pa ko tika leki mais pas ya policier te lelo policier ko kuta na policier na butu yeba ke téléphone ko kende nyonso ko donc nyonso ya yo ko kende ata moko te ko tika et puis ba policier pe na butu ba ko tambola baza non identifié okomona policier ya longwe lingwa la ke ko sala patrouille na barumbu aza oyeba okokuta na ye wapi soki akanyo na butu boto eloko yebisanga okuta ni wapi bazana ba numéro te bazana identité te donc ba konzi vraiment ba meka ko lité nanu sur makambo wana tout wana pona ko luka ko pesa peuple oyo ba tiaki bino wana na kimia. Voilà, déjà tout ça na kati ya deuxième sujet na biso sur l'arrestation il y a Nimona Nsemi parce que question de bosso j'ai tourné par rapport il y a ndewasa qui selfie na kati ya voiture ton akangi monde Nimona Nsemi. Nimona Nsemi bakangi lelo bazo juger sur attentat et puis xénophobie balobi le sous likambo Italie incitation à la haine mais il ne surtout au bafundi ndeko mwana Nsemi o batimba kangaye La réédition est faite. La police a gagné. Oui, bakokanga ye ba memie na ba qui des droits oyo ba magistrat bakoleka bakosambisa ye par rapport ya ba accusation nyonso oyo basali wana mais ngai soki na kozonga ne Nimona Nsemi ebongaki bakanga ye nanu na likambo ya saka acte apozaka liboso ya kobuka prison ya kobimisa est-ce que oyebi na kobuka prison na kobima na ye combien de criminels o bakima na prison combien de bateaux bazalaka o basaka makambo mais na monaka batika kai na vandaka lokola mutu nyonso bakoma ape ko kende kotala ye na dernièrement na monaka makambo ga uta ko salama awa bacoup de balle salamaka awa entre la police na biso na bato na Nimona Nsemi na monaka ndeko o azali président ya 500 olenga nkoi akenda kotala ye lo na bonheur nyonso ba opesa bon en fait na yebite justice na biso soki ekosala musana ngolo lenge kani soki ekosala musana ngolo lenge kani bon peut-être ekosala ka musana ngolo kola biso toko lekaka na ba etandoli kebo epoto ko lubaka makambu nde justice ekosala na sima na biso pona ko kanga biso mais pona ko kanga maye matali bosolo to makambo etali nini oyo koki kosala Nimona Nsemi bakangi na ba infraction nyonso batangeli wana aza koleka na qui des droits bakosambisa ye soki kosenga batie na boloko bakotie na boloko mais pona nga esengaka nanu bazongela ye na ndenge akimaka kaka ye moko te kasi akimaka na bato ebele oto yebi baboma batu bakondana bango a mort kuna mais abimaka na sima na ye donc justice soki ekosamba nga pe na kosenga babakisela ye lisusu mwa basambisa ye lisusu par rapport ya likambo wana kasi yango pe na kosenga est-ce que bozwi bamesi ki mbalo akobuka lisusu prison te akokima lisusu te donc wana eza kaka point d'interrogation total la justice nini ekosala pona ndeko Nimona Nsemi na kolanda video ne bazokanga ye policier moko na kati wana azosekisanga ayebisi au nom de Jésus osala ke lo bakote kala boye Attendez.
Attendez, tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien. Moi, au nom de Jésus, tu ne me feras rien. C'est quoi ça? Ils ont talent. Attendez, tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien. Moi, au nom de Jésus, tu ne me feras rien. C'est quoi ça? Ils ont talent. Donc c'est comme si bazak toujours une imagination na te makanisi wa ndenge ndeko na buka ka denga kimaka on dit a kolimwa on dit a komisa bango ba bandeke on dit a komisa bo bazo banga penai est-ce que ne ba ke sukuna et vous avez sous bis encore on te demande bazo loba ba bazo banga sunenga ke kuna ba msusu ba lobi pe boye po tikana bimisa na banga ikolo bango mais netikana bimisa parce que biso za ba journaliste to loba on je na moi na kiboko to bimisa un peu na poisa po ba konti ba yoka ba msusu ba lobi za ku monter kokanga on est mon antenne mais ça coup monter pour nani ba bengo coup monter ninga ya koti bongo ake po ça de façon que monsieur Kameri azala ayeba kimsa bongo monsieur Kameri na prison. Dans le 17 mai, boye baké, il est comme à casser ça, les manières à côté pour en prison. Le 17 mai, n'a pas robi mappé. Kameri pas robi mais il est au moment naï. Donc bon, il va s'évader na bango. Bon, et salika kape moko ya maluba oye koluba makasi totala yango moni ya uti koluba. Est-ce que ndenge bokangi tour bozu ba prévention nyonso ya ko sécuriser prison ya makala? Po ya liboso na mitunaka ba makambo to salaka analyse moko na maître Loulou Doulou montre que je salue en passant oyo to mitunaka kan kokolo na prison ya makala na intervention mutu ke ko sala 5 minutes te pona koma na kan kokolo kolongwa kan kokolo ti prison ya Selembao na pas parce que basaka avenue du 24 wana na intervention 5 minutes c'est belé kasi bandeko wana babuka prison wana plus 2 heures ou 3 heures du temps pour batu ba bima wana tout monde a intervention te to yebiti yango na solo bakaka est-ce que ça sous théâtre de chez nous te point d'interrogation voyons voir résultat oyo tokozwa na mikolo oyo ezali koya. Voilà, voyons voir la résultat de mes collègues Koya, tout comme on a déjà na Soukaya émission la biso autobengi bongo Canalise. Canalise c'est une émission produite par les DG de Canal Sage donc Canal des Sages et Bimisi Banalise donc Canalise quoi. Donc nous serons là avec vous ensemble et puis restez toujours branchés na chaîne Nabino Canal des Sages, surtout vos commentaires ça la biso bien. Beaucoup de commentaires et puis bon bagisi biso peut-être ba sujet na ba thème au bozo kanisa peut-être au na biso rosa peut-être na avis contraire na biso en tout cas comment commenter le bas ba commentaire nous ils a toujours le bienvenu. Merci à Jonathan Bongana qui est derrière la caméra merci pour ces belles images et ces bons sons. Merci à l'assistance de Lucie Amouna de la presse de l'étoile de la presse congolaise. Merci à toi avec message Vinanengo Oyebeki Boko Yamapena invitation à biso to bengela ki na et numéro émission 0 na biso. Na évité un dernier mot pour cette mission. Autre mieux le to bi to kobara ko yambaka to kobara sara banalise basieza pene belé botika la brancher parce que lobby déjà to lobela retour ya Kisinjora et pas ya Fali pour to yebeki pene ba bebalaki akenaki pene melelo azongi to lobela makambo etali vie musicale na biso ndenge nini ba musicien o azolonga koto o yake koto il y a eu des départs ya makasi na kati au sein ya groupe ya héritier Watanabe donc la team Wata ba départ et salemi to me rappelle ko lobelango to me rappelle ko lobela pe sur l'homme Fali Poupa di Kapuyo na ba geste ça sala par rapport à temps la pandémie et puis ba lobi ceux qui pandémie côté ceux couronné côté zaïe parce que beta concert kuna yebele bani tout ça to lobela ma compagnie belé boutique la brancher pour la lobby bon abonner coacher bon s'abonner puis massivement un dernier mot avec message il va suka pona mokona lelo pona premier numéro ya Canalise na pesi yo na no botondi na ndenge oyepesa kingai lokasa ya kuya tosolo la mai nini oye tokolakisa ba imboka bakolandaka biso na pesi Mexi na ndeko Jimbonx oyo azabongo na sima ya bilili
pe na mama Licia mwazo na assistance na ye pe na ba abonné nyonso na pesi na no mingi vraiment na tondi bino botondi na ba abonné nyonso ya canal des sages pour na bino nde bo to sali na bino 3 mois lelo to komi déjà na plus de 1000 et quelques abonnés na tondi bino botondi et puis bo continuer toujours ko s'abonner pour to ça la kabino musala ya malamu pe ya malonga pona ko sukisa na kolobaka ke na bakonzi nyonso ya mboka bo meke mpe ko yoka mawa ya petit peuple oyo ako souffrir mikolo nyonso oyo aza ko souffrir parce que lelo soki Congo petit peuple na longola bino bato botonda bomengo petit peuple oyo aza na Congo aza ko souffrir chaque jour petit peuple azo vivre sur 90% ya mbongo ko uta libanda ya bandeko na biso na ba Europe na ba États-Unis na ba Asie kotinda tout le monde angoka a soki rentrée scolaire au monde Western Union tondi ba banque tondi ba agence tondi ba mbongo ko uta libanda pendant sa rentrée scolaire soki ba festivité bandi au monde sous ba agence tondi mbongo ko uta libanda siko toko mitunaka siko awa mbongo ezalaka te yango wana toko singa na bakonzi boza na mitema malamu bofungola mitema pona peuple congolais na pesi mbote na mama moko alandaka biso mingi ye penda vandaka bwende ke toko sola bo avandi bongo na kati ya États-Unis mama Trifeni yala olenga ya papa Paul Olenga na pesi bino vraiment matondo makasi pona soutien ya canal des sages pe ya Dorcan c'est tcha pe na bébé na biso Kamwel bébé o ayesika na kati ya États-Unis wana na pesi pe mbote na Dodo Mbenza pe moko ya ba partenaire oyo akosungaka canal des sages depuis Europe wana kolandaka biso ndeko Dodo Mbenza na tondio vraiment botondi mingi pe na bandeko nyonso oyo bazwi libaku ya kolanda biso na pesi bino merci malam merci mingi pona numéro na biso ya liboso tokutani na mikolo oyo mikoya tokosolola kana bino tango nyonso. Merci Dimitri Bongani. Merci Nayope évêque Messavi. Merci à tout le monde qui a été branché, scotché, bétonné dans votre émission Canal Analyse. En tout cas, bon tic à la scotché toujours et bonne suite de programme de la chaîne Abino Canal des Sages.